Yango na Congo, tozo ko évoluer te. Parce que bon, mona kamisala nyonso ça pona ba zoba. Mobali no sa l'échafaudage, ozo minimiser yango. Ozo mona ke asala yango pa za na mukanda te me wali boma. Yobi musala échafaudage parce que ba Congolais ba tira yango na valeur te. Yobi combien ça gagne? Pour moutoua ça l'échafaudage faut à mayele. Il faut d'abord sécurité avant tout. Bo comme ça ngandenga bo sous-estimera bibala basala ba échafaudage. Et ça va misala o batu bazana ngo besoin. Lelo soki batu na bazate, ba immeuble o bino bokeno senga, ona keko senga HLM, na keko senga HLM. Bozo ngo ndenge nini, etonga mandenge nini. Ndaku tu ave tongama, il faut ba échafaudaire. Boye bakate, bon mon arrêté que na ba entreprise ebele so bazana ba travaux, échafaudage za liboso. Comment bo minimiser misala wana? Ngasona na mobala ça que échafaudage, mais je veux le respecter parce que il faut la concentrer, azama yele pour na komatachi kuna. Comment minimiser ngo? Na histoire oyo o nazo yoka, moi ça mutema mabe, eza Christelle. Bino boka musanga na TikTok so boba do côté la Christelle. Comment ofani na mobile moko azana mukanda te me yozo akosela batu ba vidéo comme si bino bo comprena vie. Comme si bino ozola tsa mobali moko nano akokite mais ozola ki sa famille na ye na ba vidéo ke abonga mais bino bobanga te obinga so na moni relation mo ezo simba tenga na kota na kati te bino bobanga ba famille ba tuté donc ozuna mobali moko obandi kolati se ba veste ba weston ba chaussure ba jogging on salisse ba vidéo zonga na ndaku kipe bana bibala poto bibala anti ya ba stress mais Christelle ozali boma na mutu na yo nzoka ndeyo bo ozana sans papier nzoko ozana sans papier mais tu es malade dans ta tête bozo zwate on sa ba vidéo na ndenge nini obino bo memangambo na ba famille bato Ngaso nana mobala kipaka ngate malataka bien. Ngana obimisa vérité. Comme ça, les jours de problème, on va pas venir me chercher. Ce qu'on a ma téléphone tendeni. Yo bano c'est sa garçon na ba vidéo. Ce qu'on a koufi. Oya ma famille n'était pourquoi. Oya ma famille n'était pourquoi. Bon mon dit ba matalana na poto. La famille. Net aux en réseaux sociaux boye yo ka batrusus ba mama kongo ba yakala ba sale le côté luvunu dingwaku l'essentiel toza reconnu dans l'état et ça na batrusus na ba scène de ni ba na ba studio ba na ba plateau même ikande zate ba mona ngo normal au sali plateau ozo lembo ma YouTube ozo mono komi patron mais tu es patron de qui de quoi? Bozonga ka giga, bozonga ka normal. Na bamboka oyo sans papier, tu n'es rien. Au cause on a 1 million de dollars, mais si tu n'es pas reconnu, tu n'as pas de papier, même 1 million ne valent rien, ne vaut rien. Obimisa mondengenin, tu auras toujours besoin de quelqu'un qui a des papiers. Ozumi mon patron, mais pour ça la likambu, tu auras toujours besoin de quelqu'un qui a des papiers. Parce que papier c'est identité. Et c'est là qu'ils ont prouvé que ozo coexister na mukili oyo. Quand tu n'as pas de papier, cela veut dire que tu n'existes pas dans ce monde. Que ça soit au Congo, que ça soit en Europe, que ça soit aux États-Unis. Quand tu n'as pas de papier, tu n'existes pas. Partout où tu dois passer, tu dois justifier de ton identité. Tu prends le transport, le billet qu'on achète pour composter, pour prendre le train, le bus, le métro. Ça justifie notre identité, notre présence. Obeti Ngouma, très balouki, et eu problème. Tu n'as pas acheté ton billet, tu ne vaux rien. Mundela zakunate, mundela bike makambosa la ke balouke la bino. Mundela bike makambosa la ke balouke la bino. Yozo beta Ngouma, so bakangyo ba pesi au contravention, au pesi identité mabe, mais les contrôleurs ils n'ont rien à foutre. Si ce train-là a un problème, si le métro-là a un problème, mais c'est toi qui pars dans les néons, ce n'est pas eux. Et ils n'ont pas de problème, ils vont pas te dédommager. Ils n'en ont rien à foutre de toi, tu n'existes pas. Ils vont t'intéresser anonymement. Dites amen, so bo comprendre nga.
Boloba amen bande koso bo comprendre. Yo beti nguma, omoni ke olekeli ba contrôleur. Omoni ke olekeli ba tuyanine. Mais tu kando lekeli ba ngote. En cas de problème, ok maï, ok ofele. Ok maï, ok ofele. Moi, dès lors que j'ai compris ça, biso tout aux aïe batanguma. Bande koma kam to salaka. Ngana milongolate. On est passé par là. Ce que toi, qu'à côté, à bino ne makam to sala à mabe, pour ne pas que bino bato bozoya poto sika, bon reproduire en go. Biso to beta banguma. Mais on ne savait pas que, tout le monde a qu'à beta nguma eze lengi. Aux une transport au félé. Nzokande, en cas de problème, c'est toi qui es perdant. Osa perdant. Olati ki toko me billet 2 € ko sombate. Au même sac à Dior, sac à Gucci, mais billet, il y a métro à Pamba 2,50 €. Oso ko sombate. Mais en cas de problème, qui va te dédommager? Mais histoire simple. À l'époque, j'habitais à Melun. Je travaillais à la Défense. Heureusement, Nazaka na Navigo. Tonton moi, j'ai proposé nga, ba carte orange à l'époque, ba carte orange à Moniato. O ezalakake, o koko laksa contrôleur, mon koko lekisate, et le kakate. Peut-être ba te bele boye bien ngote. Ezaki ba carte orange, moi carte moko na photo na biso, na ticket. O koko laksa boye, so contrôleur allait au fongolo lakisiye. A Monica que oza na carte orange, ok. Tout ça qu'on laksa onka na ba bus boye, na ba train boye. C'était pas comme aujourd'hui, ba Navigo, ils ont l'appareil pour scanner, pour bailler ba que oui. À l'époque, ezaki ba carte. Il y a beaucoup de gens qui vont comprendre ma kamna loba. Ezaki ba carte orange au fongoli kakabwe na pochette nango olakisi contrôleur atali aleki. Le contrôleur n'avait rien pour savoir si c'était le vrai ou si c'était le faux. Mais ce qu'on va tonton na biso belé bazo sala ngo ya ba faux. On a penda zuka photocopie a coller ngo kana moi na ticket mo ya kala. Mais ba sala ngo penda tellement bien que si tu montres au contrôleur, ils vont penser que c'est du vrai. Mais tu peux pas faire passer ça. Heureusement, na somba yangote. Na banda musala sika, na sombi nanga, coupon nanga, à l'époque, 1-6 zones. Zaki cher. Bate bele bazao lingo somba ngote. Parce qu'à l'époque aussi, il y avait beaucoup d'entreprises bazao qui remboursaient en ngote. Bazao rembourser, ba transporter. Makambe bele développer, échanger. Nazaki na Navigo. Enfin, la carte orange. To komi na Aubert. Na tikali na soki combien de stations, soki 2 stations pour na koma na musala nanga. Bande ko batu bazaki mwebele na teme côté ya ba porte wane kangama wana. Sans me rendre compte ne na tsaki musapi, ezaki mwa côté ya porte wana. Porte fongwa maboe bandeko e kwasanga musapi. Na banda kolela la famille. Pas batu ba benzi alarme. Métro et télémi. RRA était mis na Aubert. Ba pompier ba yewada batu ya RR ba yewana tout. Ba longo linga liboko e vimbi musapi e vimbi. Musapi e kanga maki. Nga nazo lela benazo yoka bango. Et loka liboso ba luka identité na nga na ticket à transport. Bateau bazaki wana ba porter nga secours. Misusu ba porter nga secours, mais balingi d'abord baye ba qui je suis. Balingi baye ba qui parce que mon la koko aider yo. Au cause on a problème, ils vont te soigner, ils vont te ramener à l'hôpital, mais ils voudront savoir qui tu es. Il faut baye ba. Si on a katia RR wana et lo ke big senga pona zaki na kupona nga. Et souvent na musala et souvent na bloc à métro pour ba remboursanga ba futanga du fait na kangama musapi. C'est venu 6 mois après. Je m'attendais pas na monaka mbongo chèque moko ya trésor public ya na kendozwa ezakande na kangama musapi. Donc on est tiba memanga na urgence na hôpital moko bazwa identité nanga bazwa ticket nanga titre de transport nanga. Mais ceux qui n'azaki na titre de transporter, j'allais faire comment?
et moussa nanga pe et de domajanga un peu parce que nazaki na kati ya trajet nanga musala nazaki na kati ya air nanga ya musala. J'ai fait les démarches pour musala pe et futanga batebele baye bakate donc mukande eza nécessaire mais batebele baye na poto bakoma oseka baninga bakenda foyer oya aza na foyer. Moi je félicite baninga ya réseaux sociaux oboya poto boleka na foyer. Vous êtes à féliciter. Bato baleka na foyer te. Onga naza na ndaku. Balokuta na bino bosala kawana. Bamatalana na bino bosala kakolaksa batuke bino tubobonga na vie. Dingwaku, bobonga te. Vous n'êtes rien. L'État ne vous connaît pas. Vous pouvez faire des enfants. Okoko bota mwana. Mwana zotanga. Mais dès lors, yomoko zana mukanda te. L'État yebiote. L'État yebikake. Mwana yo azana âge okende classe. Azokende classe. Peu importe le pays, que ce soit la France, que ce soit la Belgique, ou l'Angleterre, tant que le parent, tu n'as pas les papiers. Ata moi nazokende na musala, ezoko sécuriser yote. Pour moi, nana zana âge oke musala. Parce que en Europe, il y a un certain âge, le col c'est obligatoire. Bozo yoka dit amen. Na Europe, zana âge moko, classe eza obligatoire, il faut mwana tanga. Et ningo lobate que so mwana otanga, que yoza sans papier, bako peso mukanda pour mwana otanga. Dès lors, tu ne fais pas les démarches. Il faut faire les démarches. Bozo kosa bande kwebele. Ndelo na kompranate, oye na poto, na nozu mukanda te, me yo noza na tuto ko finga kabaninga. Yo noza na tuto ko kote me la baninga. Vi na bango, bandaku na bango, misala na bango. Il faut avoir des papiers. Et ndeko Christelle oza courageuse. Modèle obimisa J3 jours andaza sans papier. Ah mais non. Ah mais non. Non, yo ozali, moi ça Gianni Faye. Ngana désolé batuba kote lo bakoko kote lo te. Omonika ba vidéo salaka. Oza mutema mabene mona ba vidéo na yo. Ah oui. Non kuna kanisa ki ba vidéo wada eza pona ko motiver basi ba kena ko sunga mibali boy ba ko sala ba démarche. À un moment il faut différencier la vie ya réseaux sociaux na vie normale, na vie réelle. Non mais obi Christelle oza mutema mabe. Yoza la brune. Donc yoza na mobala za na mukanda te, mosali sake ba vidéo ozula sabenga lata kabilamba. Donc famille na Congo ba yebi ke moi na biso bonga. Lelo mwana akufi bozo ba identité zate kazana mukanda te kasala kana mukanda bato mebo mitema mabe oyo mwasa ndenge ni yango bino baso bofana mibali sans papier bosala ndeni ponga na kofana mibali sans papier te ngaso na fadi no sans papier il faut to kendaka du lundi au vendredi to compte administration il faut bimisa mukanda nga kofana mibali sans papier te toko beta ba tunnel nyonso poto lukandenga ozwa mukanda. Vous voyez pas que ça déséquilibre. Yo moi soza na mukanda mobala za na mukanda te. Mobala za na mukanda moi soza na mukanda te. Mais ça déséquilibre. Okola la ponginde ni so mobala kembe ya masanga. Bosala ba vidéo na ba terrain. Bo mitema mabe hein. Bosala ngonde ni. Vous trompez les gens sur les réseaux sociaux. Boza ba éducation vous n'éduquez pas la masse. Batebele ba koma ba fan na bino ya lokuta. Donc ok, netinga boy non que le 19 juillet, non que ne espace noisy le sec. Non que ne kobina à l'aise. Non que zo mu pepe. Aurélia koyambanga kitoko, mboshi li passe au boakanga, akoyembelanga futadrome, akoyembelanga banzemo nyonso kitoko a quartier la tête pour na mukanda. Naza na ndaku ya 1% patronal, nana musala, nana 13e mois, naza reconnu, nana bassurance, nana makamunyoso, nana besoin à la richité. Mais je suis juste. Je ne suis pas riche, mais naza juste. Naza parmi bateau enfin de la poto, na équilibre nyos. C'est ça le nécessaire. Nécessaire, il y a que, ngana lekibino, il y a des gens, boaka kolate la batu bilamba, awa ya ba kombo. Webi ngati webi singa bo, na yo kabino bo ba ke J3 nazana mukandate. Dingwa kubokosi. Ngana ozela na nubino bo bima bima, na yoka bino, pona ya après. Ponde bo ba ke J3 wana zana mukandate. Mais, boko te la moi si wana Christelle Ndeni.
Comment c'est ça mobile ma vidéo? Mais ma vidéo n'est pas ça ba bonga. Vous blaguez avec les gens? Wana ba vidéo ya mibale aussi ya basi couple moko parfait. Bazote ya batu. Wali boma? Mais oh bino bozana e wana. Eza la brune te? Aza la brune. Nesi na yesa binobo tika kolanda ba matalana na réseaux sociaux. Toza bana poto. Nous connaissons la réalité de la vie de l'Europe. Muta kosa binote. Batusu bayaka. Oh, intel la somba daku. Muta salakate, sans papier, a déclaré qu'un poté l'autre côté. On vous dit que la personne a acheté la maison avec quel argent? Vous prenez les blancs pour des cons. Vous pensez que les blancs, ils ne font pas les recherches pour les trafics d'argent? Pour les blanchissements d'argent, les commit, ceux qu'on voyageait plus de 3 fois. Ceux qu'on voyageait plus de 3 fois. Il faut balander là yo. Mundela timbi hein. Mundela zazo bate, mundela tike la bise ba tout temps. Ngane naza a bandeko. Nako kosa na vite. Nako ko futa bagarde du corps teke. Nazo kende sika moko bwe. Nazo kende espace noisy les sec. Aurélia, tilanga bagarde du corps. Nga oye wawu. Nana tambi misambongo wa futa bagarde du corps te po naza starte. Nasa la banalise. Oye ko trouver nga, hein? Oye ko trouver nga. Oyo mama kongo yo. Oloba nga bwe na bimisi lo bazi lengi. Ah, bazi pa bunda ate. Est-ce que base ça bunda? Na ko bibisela bango nani? Nga batu na Paris hein? Na ko bibisa nani? Base lengi te, base lenga bunda te. Bo sunga ngai, neti so mtaye ko tumbola nga. Na soirée le 19 juillet. Na ko bibisa nani? Donc, yo moto ngozwa ko tumbola nga, oko yo kango ya minene. Wawu. Na ko bibisa Frida Kamba. Frida Kamba, na ko bimiso, hein? La copine de quelqu'un, Frida Kamba, na ko bimiso pe. So mte yo tumbolanga, na ko tinda pe. Eh! Obi vi batunusu ba mema na réseaux sociaux, hein? Nozana BKS. Hein? Obi vi batunusu bosala na réseaux sociaux. Bozo viva lokwa ba star. Olingo kende siko futi taxi. O ngana zwaka metro te. Ngana zwaka metro. Ngana tambola makolo. Na zwaka metro. Na kenda banganda. Eza vina biso. Wawu. Ngaso na fandi bo na kepa mamelane. Na kepa ya. Epa na numo sese. Na mwana star aza star. Bo comprendre. Na kenda nga sope naza na besoin de timikolo no nga na kende na ke pa rajout microphone ke mekano mbisa rajout parce que et pas chuchu luambo na nanu na leka brochette et pas shida non na liete na bensinga na liete shida na bensinga na liete il faut na ke non mekambisi pe pa rajout nga na bimaka nga ye na bimaka nga na moi Paris nga na bimaka sko bino ba vibo nga bo sala toza ba star bwena bwe Boama boma, bozo kosa batu na réseaux sociaux, c'est vous qui souffrez. Christelle, oamute amabe, oza mwasi moko, moni vrai mwasa solo, mobala na mkanate metaba video salisaye. Boa malade, mwasa solo, obi bino bojija basa Paris à Calais, bino batu poto yo, ya lelo oyo bozo kosala kombo na ba TikTok, c'est vous qui êtes mité mamabe. Parce que mututu oyaza plus de 10 ans, 20 ans à Paris. Tant azo kuta na mobile sans papier, objectif mobile zo mukanda. Objectif mobile na zo mukanda. Parce que tu ne peux pas vivre même maison na mobile ke na musala moko a risque asa na mukanda te. Boke bana bino na bato poto akala. Bo bino bozaka, boya poto kala bosala nini? To sala bino nini? Tour Eiffel hein? To longo la Tour Eiffel, to sala bino sko Tour Eiffel la sika. To zu la bino échanger akuna, to ko comme c'est la bino ngona poto. Hein? Boama boma, basi nyoso ya poto akala. Baluka ba stratégie opesa mibali mikanda. Yake bota na mutube, azu mukanda pa mobali bwe. Ayesus kozwa zemi kotoyo, apesi ngo déclaration na mobali. Bino makamtu bo trouver awa. Qu'est-ce que ça bata poto akalat? Hein?
eza bata poto akalati bino boye na nini boye na eloko te bomona ngo normal que moi si moko na TikTok asaisaka mobali ba vidéo tongo midi pourquoi mibala poto mibala stress mais Christelle wali boma mibala poto mibala stress eloko yo yela batu na TikTok alors que mobali no aza sans papier minga na ebite so batu bozo kotela mwana mwaso mwana mwaso aza la brune numéro 2. Gros bisous à toi Baboté. Baboté kenda wapi Oboti, namona ko souté ma belle. Gros bisous, je t'aime beaucoup. Et ça normal, te bon mon moi si moko nga nazon di mabino te que moi mbala naza sans papier. Et ça faux. Et ça archi faux. Nazon zi atota bino de bo kende. Mais so kaza sans papier, Christelle op matin, faut tout na la brune makamto sala e. Il faut tout na la brune. Yo, il faut maman wana. Et puis Bibi kapinga. Bibi kapinga na kanela kayo. Keba na yo Bibi kapinga. Omoni nga nengo sa so banalise na bandeko na biso ba chroniqueur te. Nenga mutu na mutalo balikam na ye. Mais Bibi kapinga yo mutema mabe. Yo zoloba moi ça fait na mobali so plus de 10 ans. Azo perdre koleka maman aboti mutu. Wali boma. Wali boma yango kabila kosa kiyo ou kosa mandenge nini moi si o atane capable kola na mibale belé maman oya kobota susu mwana mususu a remplacer mwana wana te parce que du fait que yo zo vivre na mwana batu donc yo leki kolinga ye po bosala ka magoda yo leki kolinga mbali mwana na koleka maman aboti ye mais de quoi vous parlez nga même moi ça mwana nga kokolinga mwana nga koleka ngate parce que l'amour amour ya bolingo ya amoureux na amour ya maman na mwana cordon umbilical wana c'est pas le même amour hein a bolingo ya maman na mwana eza un infini bolingo moi sina mobale sukaka Bibi kapinga lope na kofimo za kizengi ozazoba bolimbi sanga muto déclarer lève nanga luvunu dange Bibi kapinga na confirmer pena lelo omene na ba koza kizengi kando kote la kabila na mama dingwaku na confirmer kwa kizengi parce que pour que oya ko comparer bolingo ya mwasi na mobali oye kata na ke sukaka okoko boya no pe mobali oboyi mwasi okolinga no pe mususu ozo comparer ngona bolingo ya mama o aboti mwana batu so bazoba ke maman ngazo sa vidéo azo lelate. Vous pensez que pleurer c'est quoi? Il y a plein de façons de pleurer. Il y a plusieurs façons de pleurer. Engo bate ke pozo lela bozo tangsama ya misu koleki mutu o azo lelate na mawa. Nga sa na copine nga moko Marthe Poso, la reine de l'Essin, elle vient de perdre son frère. Moi je l'ai jamais vu pleurer, mais c'est quelqu'un qui est très sensible. Mais la mise soit battu botika comme on est si kazole la terre. Botika comme on était. C'est pas parce que la maman elle est en train de parler, d'expliquer qu'elle est obligée ah ben quoi qu'on sait la bino basen ya kolela lela. Mais moi ma boma yo ke loba ke moi si alinga mobali koleka maman o abotiye. Maman ou a gardé 9 mois à boko ni mwana. Est-ce que bisto boko la mibali? Bisto boko la mibali te? Batu ba boko la mibali na basi. Eza ba mama na bango na batata na bango na kati andako. Abandi na mwana ne depuis libumu. Abandi ko boko la zemi. Azoli tondolo. Tanga ebi ke Bibi kapinga na baki na dofinga sou batu ya internet ite. Dodo ko boli bisanga mwanda. Bibi eza oa zoba. Zoba. On ne peut jamais comparer l'amour d'une mère avec bolingo otosa na mibali bazanga tina na poto na basi bazanga tina na poto. Yo biso ki mama na zaki na poto ke mwana ne mtazaki sans papier. Oyebi ba iforo mama na nga bando sala po mwana zo mkanda. Mais moi ça zano obligé te. Lelo ba okunda J3 quelque temps après moi sona ozo mobali. Ozo mobali mususu. Mais mama na ozo su J3 mususu wapi. Ya âge bongo ya kimukolo bongo. Aozoye wapi.
Ye maman na sali moins na vie na ye. C'est-à-dire que soka bota bana 8, J3 koufi atike na bango 7. Soka bota bana 6, J3 koufi atike na bango 5. Mais Christelle atanye na moins na vie na été. Et là comment que changer na vie ya Christelle les até. Soki ba bota eza bana nde ba koufeli papa. Moi ça perdaka te, mobile la perdaka te. Batu ba perdaka so muta koufi eza bana na ba parents. C'est tout. Eza bana na ba parents. Basi kutu ebele ba koma ba lokoso ya kozwa ba assurance et mobile na nga kufi na kolia veuvage na kozwa ba assurance et loko basi ba koma ozela ngwana yango nga kutu na isa bandeko na nga soko za na assurance même nga soza mobile na nga soza na assurance ko tikela nga te même si donc lengo na mobile mususu soko zo sa l'assurance tikela bana na yo tikela bana na yo. Pour au moins si ko kufi oyeba ke bana non tu ba bénéficier pour ce ko chikelinga na zu mobile moko lokoso ay ko lia mutoki na yo ay ko lia po mi bala lokoso baza mi bala yabi ke vendredi na ke lia simbiliki na ke lia simbiliki mebi mbongo sike uchite emtusu mbongo uchi na assurance na yo papa so ko za na assurance no ko chano moi cité moi spe ko cha mobile te bo chaka na bino bana o soki mwana nga ko 18 ans azwa mbongo oyo mwana au moins atalie na mobali atalie na mwasi aza mwana na yo mais mwasi mususu azwa assurance azo lengo na mobali mususu aluvulu nga so na kufi na bala yango babiso to bala na mérite ndeti ngabo yo ozwanga na mairie wani boma o mama kongo na bala yo nena ko sa 50 ans yo bayela nga dingwa ko di wapi papa la ngesa kufa pona mtali mbongo nanga nanga ko to bana poto sala to pesa na to na biso na ba bienté to ko bana na pona nini yo za na ba bienté ngapi na za na ba bienté to ko bana nini assurance ngana tike lo assurance wase yo mto kufa vanga so to chanika ba assurance na ko cha 2 millions na ko zo ba tanga sutunga na makasi na démarche nga fubo keba kananga nga na za makasi nga na lala ka ba 3h 4h du temps 4h du matin na fandi na internet na bandu koneko ko luka ba assurance ya ba moins cher ya ba nibwe nga na makasi donc bibi yo ko ko bateke Christelle azo souffrir ko leka mama wana Christelle to moins de 6 mois azo mobali ayo kwanza ye mama na ozo sous J3T mama na bande kona bozo sous J3T Nabi mbongo ni ba futio te so ba futio ou analyse ngo selengo par rapport à quoi wa maele te oza rappelle déjà maele te tu ya ko fanza batu na panel na yo na makambu ya kinga kati oza ka maele te des fois mobo oza maele te nous a maele te. Comment on peut comparer babolingo tout oza nango il y a plusieurs sortes d'amour na amitié ezaka bolingo mususu. Mama na mwana bolingo mususu. Mwasi na mobali bolingo mususu. Collègue bolingo mususu. Yango monaka l'amour ça se conjugue na batanyoso. Parce que l'amour c'est pas oko bateke même moi si ozo sona na mobali oko comparer jamais bokulo ou mama mutu na bolingo na bino. Jamais. Kinga na linga mama nga koleka mobali ngam konosa comparaison wana c'est que na komi liboma. Parce que ça n'a rien à voir. On a dit que frère nanga koleka copain nanga. Na koko ça même pas comparaison wana. Je ne peux pas. Mais Christelle oza mutema mabe. Moi si nyonso objectif quand tu es avec un sans papier, eza ke mobali fazwa mbongo. Azwa mukanda. Pardon. Moi si nyonso objectif parce que toi, tu as des papiers, et ça des déséquilibres. Mais sauf que Basi Moussouba basa lokoso. Balinga batika la femme seule. Basi Moussouba pointe à kamibala sans papier exprès. Binonde bo yebite. Et belé bo ana poto awa, mais makambe belé bo comprenate. Le Congolais, c'est un peuple très distrait. Congolais, c'est un peuple boko o makambe belé bataka ngokate.
nde bino botiaka basi litoi libanda nde basi mpe basiblaka mibali basi mosusu basiblaka mibali sans papier akende abeta échafaudage akotiaka basheki na konti na ye apesaka ye bambongo asalaka boye ye ezokoarrange ke mobali aza na mokanda te basi ebele mpe balinga mobala mibali oyo baza ignorant oyo bayebaka badroit na bango te bayebaka badémarche te bayebi makambo ya kafi te comme ça ye oyebike basi ebele bafuta mibali bandako azwaka ne APL ndako ekoma 200 €. Mais yebisa mobali ke ndako ya 600 €. Mobali apesaka 600. Mais nzoka nde afutaka ndako 200 €. Ezoko arranger ke mobali wana za zoba. Yo kendo bala mobali okwa Blacos. Kendo na mobali okola ba Fabien. Kendo na mibali okola banani. Yo tala soki yo okoka kosa ba zoba wana obino bosalaka. Nana kokotela muto kwa Christelle te. Christelle yoza na mawa te. Nana désolé bokotela na TikTok na bino. So bolingi. Comment une femme peut rester avec un homme comme ça sans papier? Bozo papier que entreprise est à bango. Comment un homme qui n'a pas de papier peut avoir une entreprise? Vous vous blaguez avec les gens ou comment? Bozo na poto ou bozo na Kinshasa? Comment quelqu'un qui n'a pas de papier, bozo baké entreprise wana ya échafaudage ezaki ya bango? Il a fait comment pour avoir une entreprise? Il n'a pas de papier. Il n'est pas reconnu. Ne pas avoir de papier, c'est être inconnu. Soda inconnu. Est-ce que vous avez filmé un soda inconnu? Botala kabama kam na réseaux sociaux botala kate. Même na télé, na télévision. Soda inconnu. Donc ça dit que ceux qui entreprise qui n'a combat moi si, c'est Christelle qui bénéficie. Ce n'est pas J3. Donc mobile moko ya zoba akufi na buzoba. Peut-être parce qu'il n'avait pas la famille pour la koyebise que makamwa so azo sala ils ont un avantage na ye. Ce qu'on a minute oyo. Akufi na identité nini, Bobi Kaza sans papier. Akufi na identité nini. Comment moi si Mobimba azo mobile a na réseaux sociaux. Vous trouvez cette femme là intelligente? Vous trouvez cette femme là mayele, modèle exposa mobile. Modèle la gang la mobile, okobimate, okoselabe, ngaba vidéo wane, natala na seka na mona mobile zoba. Pour vrai ya kolinga ba vidéo a bongo te. Bino nem tu sepe na ba vidéo a bongo. Pour na ba vidéo wana mobile tabando bima zoba. Moi ça zo vukaye, na vie à solo, ti na vie à réseaux sociaux. Parce que vrai ya pour ba cesser ba vidéo a bongo, c'est kazaki yuma na kacha couple wana, c'est qu'il n'avait même pas un mot à dire. Bien de vous comprendre, fille wana Christelle, te mwana mabe. Kuta nanga libanda nga mama kongo sela nga vidéo, to pose, to tunana. Pour vrai ya kolinga te biso tout wana ba copain. Nanga lingo sela vidéo, obando sela ke vidéo ya bongo. Pona ba vidéo wana, muntu zo bima moi que rien. Ils agit 3. Donc moi si moko na réseaux sociaux mon la mobali abimate okokata bilamba mobali boye mobali afana na ba camarade okeko kanga na terrain ozo manquer ba respect na yango sa sala mobali bongo bino bo sepia na ba vidéo wana bo sepia na ngo que mobali est-ce que yo pena mobali na koko bima na ba camarade ndenge Christelle wana ba no sa ba vidéo azo la ki sa comportement na ye. Abanote ya mutute, taba vidéo msubo sa bote ya batute, eza ba comportement na bino. Neti nga ba vidéo ya Christelle wana ete yangate. Je vous dis la vérité, ete yangate. Je me suis ni identifié dans ces vidéos, je me suis ni retrouvé dans ces vidéos, ete yangate. Eza comportement na ye. Ngete yangate? Ke mobala ke afana ba camarade, nga na ke kote misaye. Na keko gangé na miso ba camarade. Moi je n'ai jamais fait ça. Ce qui a ça là eza ye, ce qui ba camarade na eza bango ngate. Ngate, nga na se retrouver na nga na ba vidéo na été, na mona moi swana impoli. Impoli na niveau moko, mais bien de boye ba ko identifier ba vidéo te. Donc moi swana aza Jérémie ya TikTok. Jérémie y a impoli na maboke, ye aza Jérémie a moi si na TikTok, na mona ke impoli. Aza impoli. Ce que bino bo partager mawana J3 et puis bino bo ba coller la terre. Ndeko son avion et bi coller la terre.
kobimisa voix télé la kaka kolela maloba te oh J3 otiki Christelle na nani bino ba le coutin Christelle mtubolala na bango ye kala minga te botu na J3 mtolala su moi cité akufi akokauka kuna banguzu bakozwila ye bino bozolela J3 otiki Christelle na nani bwa mite mabe ndeko so yebi kolela te kobimisa parole te kobimisa parole te lela no kaka kaka noa koloba te ke otiki Christelle na nani 2 mois 3 mois Christelle bakolala ye aza fi ya soif et monanaka aza mwaso la naka mobile na terrain aza mwaso la naka mobile na sa immeuble aza mwaso la naka mobile soka so na téléphone aza mwaso abata manasi ma porte soki po akanga mobile aza mwasi ya soif bino bobanga na muta soif mais bongo Christelle wana bomona ba vidéo na été Christelle n'a aussi la ninote faut tout ta quand la veuve ya Jani ngana zana yo arata pas omoni ndeto bandi lelo ti na ke kota le 19 eloke kalminga kaka mboshi le 19 juillet après na tikio ti bakunda J3 ngana zana yo bon nazwa ka famille moko J3 na téléphone modèle no se lo ba live la bruna kosati yo kanga te ngana ofandi silo la babriniti ngana ko fandi silo batu ba fandi silo bien te Oji toi otiki Christelle na nani bwa mitema mabe muta kufi bore lembi bore komi pio et koko ma poussière mais ye Christelle azawana mtupe mobile aza déjà na réserve bino boyebite bwa mitema mabe bibo kasi ti Christelle kolela matanga wana enfant de 6 mois veuve yes a veuve est-ce que ba bien veuve bwa mitema mabe bolela bien te na TikTok bata TikTok botika pe hypocrisie ko bozolela bien te hein bozolela bien pour moi sur la zone de quoi J3 mais même Christelle wana na matanga koyate double patte na ben les gars obi vraiment heureusement mi bala maele ba na TikTok ta moko ba papa na biso basala ba lève toi na ba Fabien na TikTok toi na ba Blackos toi na ba papa na biso ba Z+, toi na ba Galawa toi na ba papa belé awa na ba TikTok awa bolanda ka bango te ti bino bozota la Christelle wana na J3 bozomo na J3 na mobile ezomo na ki mobile moko mosa moni la ke po mobile solo ko bima na ba vidéo ya bongo te mobile